Mbote na bino bandeko eza bino mama Henri Kilumbu Shembo TV na telemi lisusu awa pote na pesa bino ba mbote na poser na téléphone na nga na pesi mbote na ba abonné na nga nyonso o namba koti te po batala biso ona na kota te première fois na ye akota tala biso masoleza kitoko masoleza wow masoleza kitoko lelo toza na lisolo kaka moko na zoyamba mopaya na ngai Shambui Ilunga molobeli ya solo ya Félix Tshisekedi mwana Hollande na kati ya Europe kuna atali maso na kati ya Hollande yenda azaka molobeli ya président na biso mbote na yo papa Ilunga Félix Shambui to yambi yo na kati ya émission ya Ezu please Henri Kilumbu Shembo TV Ezu ikoki kozwa yo pe koki kozwa ngai mi présenter pesa kombo na yo ozalaka wapi oza marié to oza marié te osande nini osali combien des ans na kati ya IDPS yebisa biso pe ndenge oza molobi ya Tshisekedi pesa bana mboka sango toleka papa Shambui Ilunga mwana Hollande pesa masolo mi présenter po balandi arrête Kilumbu Shembo Ezu balanda yo leo tokoti politique matondo mingi mama na mituna oyo o bandi kotuna ngai komona ngai papa Shambui Ilunga nazali l'homme très fort ya président Félix Tshisekedi na kati ya Union européenne to na kati ya diaspora européenne nazali célibataire nasalaka musala na kompania munene na kati na mboka oyo ngai na vandi nazali mutu ya IDPS na botami na IDPS papa na ngai azalaki cadre munene ya IDPS Mobutu basiri wana alingaki koboma ye ndenge azalaki koboma ndenge azalaki kotortire papa akimaki na famille mobimba na kati ya Europe pe ntango akimaki asilaki kokufa na kati na mboka ya Belgique esika molimo na ye ezali na mboka ya Bruxelles papa na ngai azalaki député commissaire du peuple na tango wana asali makambu ebele pona na mboka pe elongo na papa Etienne Tshisekedi le B50 oyo ngai na bakisa bombe atomique oyo azali pembeni ya Nzambe penza po ete na musala kitoko oyo asali pona mboka ya yo ya nga pe ya biso banso nazongiseli yo maloba mama. Merci mingi bandeko bolandi ndenge papa molobeli ya Etienne Tshisekedi notre président ya Congo papa Shambui Ilunga ndenge a répondre alakisi bino ke aza célibataire aza divorcé papa na bango abanda kosana papa Etienne Tshisekedi na tango ya Mobutu tango makambo ebebi bango bakimaka Europe na baboti na bango papa bango asila kokufa aza na Belgique na molimo mone pe makuna ye abanda IDPS depuis na makila depuis bomwana alobi aza homme fort ya IDPS ye ndazo pesa masolo na kati ya Hollande boyoki ndenge alobi question oyo elandi papa yebisa biso programme ya bien poti yo za homme fort pote yondo za sima na Europe soki makambo ekwe na Kinshasa na banzi bino bozaka pembeni mbutu soki ebimi na Kinshasa bino bozala na programme nyonso nini te mokonzi na biso Félix Tshisekedi azobongisa pona mboka na biso ni c'est-à-dire que nazotuna projet pesa so ba projet nyonso yo papa na biso président na biso oyo babengi fachi beton azo préparé pour na Congo
pesa biso pe ba nouvelle asika nyonso eza na tango pe ekweni na Kinshasa sikoyo oke na pesio maloba papa Ilunga papa Shambui Ilunga na tikilo maloba onfort pesa lisolo pesa biso projet ya président na biso Tshisekedi nini te bakobongisa nini te kozala nini te kweli te lelo na Kinshasa oke pesa masolo na pesa yo ata 15 minutes pesa masolo simato clôturer mbala sima tokobanda lisusu masolo soki ba nouvelle ye tokotisu na masolo na biso oyo ya pa ya mama Ariel Kilombe Shembo TV boko tobomi abonné toza na masolo ya Chichi Beto ovandi na Australie mama ovandi na États-Unis ovandi na Canada ovandi na Afrique du Sud ovandi na Portugal ovandi na Italie ovandi na Espagne ovandi na Hongrie ovandi na Grèce ovandi na Turquie na Istanbul na Ankara bandeko na ngai justice ni koloba mutu moko te akoki koleka justice président aza wana mpona kosoutenir justice eloko ezangaki na Congo yo escroquer mutu yo botoli mutu yo bomi mutu bafunda yo na justice oh non po yebani na général po yebani na major po yebani na capitaine po yebani na gouverneur po yebani na patati patata biloko wana esili justice ezo tranché zala na ba preuve soko za na preuve mutu wana bomaki papa na yo abomaki mama na yo mutu wana botolaki yo lopango mutu wana aeskrokaki yo mbongo si tu as les épreuves justice ekotranche mpo na yo mais soki ozali kokosela mutu ozali kokende na ba fausse accusation ozali kolakisa ba faux épreuve zalaki justice eyokwela yo c'est ça oyo ezalaki kozanga biso na kati ya mboka na biso Congo mama lelo oyo tomoni mama makambo na este ndenge bamapinga na biso basoda na biso ya sukutu ndenge bazali kolonga na kati ya front ya bandeko na biso oyo baza na este nord Kivu sud Kivu na Manyema bandeko na ngai nayebi malamu ete congolais ayebaka mingi congolais il connaît ayebi te mais azokoloba ayebi dans le français qui dit qu'il connaît il connaît pas qui dit qu'il ne connaît pas il connaît donc oyo alobaka ayebi te oyo alobaka ayebi te nzoka ye ayebi yango mama nazali koyebisa yo programme ya président de la république ezali a établi paix a établi paix nalobi yango 3 fois po ete mba congolais ya nord ya sud ya est ya l'ouest bazala malamu mama tomoni ndenge nini banzela ezosalama tomoni ndenge nini état de droit ebandi me bandeko na biso ya FCC na kati na bango bapaya pe bazali na kati ya badepute bakepe kobombana na bakati ya basena batu wana bavota bango te batu wana banoma bango na nanga oyo azalaki président ya seni boyebi yango malamu nga nakoki kokosa te makambo mosusu tolobaka yango en face boye vérité parce que lelo oyo yo ozokende kokosa mais yebake vérité ekomaka kaka vérité ekomaka kaka lokuta ekendaka na sincère na 20e étage mais vérité ebandi nango malembe ate kozwa journée mobimba ate kozwa 5 ans ate kozwa 10 ans vérité esalaka nini ekomaka lelo yo président akomi kosala makambo oyo aprometaki peuple congolais tomoni lelo yo passeport oyo bazalaki kolia mbongo
na bato bazwaka ba passeport congolais bazalaki kolia mbongo lelo yo passeport congolais ekomi na 99 dollars eza déjà ebandeli po ekokita nazali koloba surtout na bandeko na biso baza na mboka surtout na Kinshasa o tokolia ba saute mouton o tokolia banzela mais non bandeko nanga président tanga koti na pouvoir ba poste clé nyonso oyo ebimisaka mosolo ezali na maboko ya batu ya FCC ezali na maboko ya batu ya FCC bango nde mutu bazalaki ko freiner président na avancement na ye yango moni président azwi décision ya ko kabwana mariage ye na FCC yango nde bomoni azali kosala dialogue po ete ya union sacrée nde bomoni yango wana makambo eza ebele ya komanyola bino bandeko na ngai bato mosusu o accord mais bandeko na ngai yo soki olingi kozwa pouvoir okotilize modele nyonso okoki koya na ennemi na yo oye koflate ye apesi yo nsima nango balukeli ye c'est normal. C'est Félix Tshisekedi va signer un accord. Mais c'est lui qui est le garant de la nation. C'est lui qui est le président de la République. C'est lui qui est notre papa. C'est lui qui est le chef des armées. Vous voulez que je vous parle comment? C'est que je vous parle comme un homme qui a étudié, un homme qui est bien instruit, un homme qui a été bien éduqué chez son papa et sa maman. Ngai natangi na ba interna natangi na kati interna ya Kinzambi na Bandundu natanga école gardienne te na bani bala moko école primaire na silisi na Kikwit na interna ya Kinzambi bande kunanga basi babanda kotanga na interna ya Soa na yebi ba interna ya 1 franc na yebi Kikwit 1 2 3 tangu nga nazali kotanga ezalaki tangu nzela ya Kikwiti nano esalami te tobande kokende na baavion ya Air Zaïre bafokker na ba Boeing 730 après ça nasilisi école primaire na Bandundu je suis congolais natangi na Bandundu na bandeko nanga Bandundu nake kotanga lisusu na Sonabata na école technique catholique ya Sonabata nde esika nake kosala humanité nanga natangi mécanique ezalaki na ba internat mibale place wana protestant na catholique biso na catholique ezalaki côté ya bana mibali na côté ya bana basi tangu na silisi na internat ya Sonabata bandeko nanga musu babanda otanga na Wila après na ye kosilisa na Easter na silisi na Easter mbala moko papa nanga lokola yebanaki na bamindele mbala moko bamindele bazali na compagnie na bango na aéroport ya Njili ya bavion cargo directement bangaje ngai na sala ka musala papa nanga ndi akenda kozwa salaire na bandi ko voyager bamboka ebele na compagnie wana na nakomaki na poto te natangeli bino mwa mokie mpona koyeba ke boza devant ya mutu un intellectuel quelqu'un qui est bien éduqué chez ses parents yango wana mpona koya kosukisa mama avec président de la République Félix Tshisekedi, il y a tout un espoir, je vous dis, et je répète, il y a tout un espoir pour le peuple congolais. Président Félix Tshisekedi a eu sa biso valeur. Président Félix Tshisekedi a eu sa biso dignité. Boye biango malamu na kati ya diaspora. Bakanga congolais mutu moko intervenir te. Baboma congolais mutu moko intervenir te. Ye Kabila Hippolyte Kanambe baza ko kipete. Boye biango malamu na constater. Nazo fondé te. Mais j'ai dit la vérité parce que moi je suis l'homme de vérité. Ndo moni président alingi ngai
akonfie ngai lolemo na ye, akonfie ngai mutu na ye, akonfie ngai munoko na ye. Nde bomona kete à part musala na nga na salaka oyo natangela na salaka susu musala oyo chef na ngai, patron na ngai, le président de la République. Nasuki wana mama na moni penza na komaki na ba minute mususu na likisi na zongiseli yo maloba. Ok, bandeko batali, arrête Kili Mushembo ezui tozo pika pende na masolo na biso oyo ya lelo toyambaki Shambui. Bokindeke Shambui ya lobi tosunga président na biso eloko banda kozanga na mboka na biso yango nde président Tshisekedi azosala état de droit. Soki mutaboma papa na yo mutai abotola ondako soki président Etienne azali wana azosala makambo na azosunga babotola keloko bakozongisela yo bayibi mboka ba peuple okokota boloko oyo ezangaki na Congo nde ekomi. Donc tosunga notre président, tosunga papa président na biso Félix Tshisekedi. Boyoki ndenge Shambui expliqué nyonso. Sikoyo Shambui topesi yo merci losako koya na émission ya mama Henriette ya Arrête Kili Mushembo TV. Welcome again la kisike tosengi yo lisusu koya ezambala liboso te ezambala suka te. Oyaka tobetaka masolo mboka po mutu soka betaka masolo mboka la te ayebi évolution ya makambo mboka na ete aza mutu te ata na poto il faut toyebaka masolo na biso yo wana oza molobeli ya président na biso Félix na Europe mobimba tosengi te yaka lisusu pesa tokomi na suka ngonga na biso ekoki pesa liloba ya suka oyebisi bana poto nini oyebisi bana Kongo nini tinda message moko na bana mboka ok topesi maloba. C'est lui qui est l'espoir de notre pays. Nasengi merci mingi na bato balandaki ngai penza na pesi bino nyonso mbote ezalaki ngai l'homme fort ya président Félix Tshisekedi na kati ya diaspora européenne papa Shambui. Je vous aime bien bolandaka ngai malamu na bokebi surtout naza na presse audiovisuelle nakomaka nasalaka pe ba video soki temps esengi nasala video nakanisi natiki bino bye bye esika bozali.